Donc là, c'est une place de Fally achetée, une place offerte. Franchement, en fait, d'un côté, je me dis, les gens, ils vont en bénéficier, c'est bien, mais en fait, je suis déçue. Je suis déçue parce que, en fait, nous, on a payé nos places plein pot. Et en plus, j'avais une pote, elle pourra pas venir parce que du coup, à ce moment-là, quand on a acheté pour la première date, il y avait plus de place pour elle et du coup, elle était trop deg. Mais là, quand je vois qu'au final, c'est une place achetée, une offerte, bah, je me dis là, si on peut se faire rembourser et re-racheter, mais acheter en groupe, ce serait mieux parce que du coup, les gens comme nous qui ont acheté avant et qui n'ont pas pu prendre tout le monde, en fait, c'est dommage. La vérité, c'est dommage. Ça va être bien pour les gens qui vont acheter après, mais je sais pas. J'ai un sentiment un peu. Après, j'y vais dans tous les cas, mais fallait dire ça avant. Nous, on a déjà payé plein pot. Ozolanda. Mais dans la préparation, on va m'appeler en million en fait. À la préparation, ils ont maquis. Et puis, Azana Poto. Talande konangai. Ils ont maquis. Na Préparation, ebisayo. stade double stade de France à jeter. Te, ba okondisa kondisa na bango ango. Bazo kondisa ngo. Ego se retrouver kana ba format ba 8 arena. Ezo konda. Omoni stade wana de France. Peut-être yo yebité. Ba kiti wana ba kondisa kango. Ezo ba kiti électrique. Bazo ta la performance ya artiste ninga tegeli billet. Soka tegi 30 000. Ba kondisa ngo na niveau à 30 000. Soka tegi 20 000. Ba kondisa ngo na niveau ya 20 000. Nazo ebisa ino. Yoka papa poto eza poto. Le seul stade o ba déplacer raté. O ba kiti na ngo poussa na te zaka ya Congo. Mais ba mboka mindele ba stade na bango ekoma ka piscine. Soko yeba bango te. Ba stade wana ezaka ba fini bouton tant elongoli ba kiti na place pas ba kiti ezongi net loko eloko ezate. Otaka na ba vidéo te mon frère. Pourquoi bino bazuya ko kosa bino kaka boye lokumu moko boye ya stade au stade de France bimisanga na promotion makamna bino 50% ya réduction ya billet sur sombi ba peso billet mon con t'ajoute un billet donc concert zaki na billet zaki na 120 €, moitié nango eza 60 €. Au sombi billet on a 60 €, ba baktir sous billet moko. On a concert à Fally pour la Stade de France. Ce qui est qui fait bongo, de Toronto paiement, on voulait les traiter de tous les mots qui fait les artistes ou à nil. Mais le quoi ça Fally motokoya ko traiter Fally de nil azate. Motokoya ko boya Fally azate. Pour eza bango. Mais ce qui est qui fait Toronto la pongité. Bah il a biso ba configurer ba pesa faire ba configuration na accord arena na ye mais au finish to moni qui fait le configuration maximale ba bazala qui plein na salle ba bazala qui paye libanda ba musu police kangaki bango parce que ba yaki na retard balingi bati mburi ba kota mbila kangaki bango na tongo relâcher ki bango mais auto ko mona samedi na dimanche catastrophe naturelle lokuta et yaka na ascenseur vérité et yaka na escalier petit à petit boza omona lokuta ya sold out ya Stade de France ya Fally billetterie batiaki basali réduction à 50% et puis soku basali réduction à 50% so sombi su billet moko ba pesi yo mususu comme nango deux billets parce que basala qui vite à précipitation ya rotia des dates na date liboso basisa ki ba billet tant toujours le babo mona biso batu mabi mais c'est que moi j'aime ngana na RDC mais bateau baza kono na Paris ba participer à l'événement ba komi ko regretter ndenge nini ba somba ki billet cher soki ba zela randele le billet comme moins cher ce qui ne se passe pas na côté affaire rigola na côté affaire rigola soit ti bina 100 € et ça 100 € ti moko le concert betama faire ça na posa la réduction te faire ça na posa à plainte mais faire rigola ça na posa la spectacle pour comme ko mona ba vidéo coulisse comme ko bima na bango moko bato bazwa ki ça tozomona ndenge baza ko démonter Stade de France kolongola bakiti ko pousse bakiti liboso ce sont des salles modulables eza ba stade o batongi yango na dernière norme na ba dernière technologie OK événement soki eza bamoni ki bato ozala mingi te bako réduire soki eza mpona baévénement à part sport soki eza mpona baévénement bako réduire salle poussa bakiti poussani pembeni salle ekomi moke force comme mouké comme ça bato bakomi na force ebele ba type ba kiti na force c'est qu'on va voir biso to la kama bete to pesa ki ba déjà forcé mais c'est que toujours déplorer les lozaki ce qui ezala ki faire il nga ezala mama na désordre de ba ngo ba tia réseaux sociaux nga ezala fouti na ba message à lokuta mais tellement loko eza bango bato empire du mal ba linga ka faire te ba linga bato mususu te bazolo belango te faire quoi ça na ko arena on a vu des émissions configuration sur configuration bato ba yinango
mais ya bango moko baza na capacité koyela biso capacité maximale bazwi oyo ka 50 000 oyo ka 70 000 oyo 80 000 oyo plus ya 80 000 mais non soyons sérieux des fois tozalaka sérieux toyebi ke baapuye bino na l'état congolais même si bapesi bino appui mais boza kokoka te bokoki so lakisa biso babiceps na bino te mais ce que nous aimons de l'artiste Fergoul alakisa babiceps na ye moko mais bino moko bokomi na incapacité ezanga nde na aloba te eza ba réalité sur terrain bato o baza kuna na poto na biso ba o toza koto na Congo na Afrique bato a poto ba opesa biso formation ke no billetterie déjà ekomi ya kotengama